Liloba ya nzambe bomo ya seko oyo ya bakoko na biso ekotikala seko na nkombo ya nzakomba, na nkombo ya nzambi mpungutulendo ya mbanza velela, na nkombo ya maweja na ngila akonga mongali chemaunga mbunga solo se solo bomo mesano mokolo mwa lelo tobengi le 12 septembre. elingi olobake banda le 12 septembre 1887 oyo Mvulusi Kimbangu azongelaki biso pour la deuxième fois na corps physique kuna na etando ya Bakongo na Mbanza Sanda pe na oyo tozo kobenga lokola zamba ya manyanga. Seke kino le oyo tozo kobenga lokola le 12 septembre 2019 lelo toza lokola na 132e édition ya kokanisa lisusu pe ya kosepela na likabo enene oyo Nzakomba akabelaki biso ya mobikisi tobengi ye Mvuluzi Kimbangu Diantungunu Akialwenga. Ndenge elobaka mama Kimpa Vita mokolo alobi nde tokozala sikoyo na 98e édition ya le 13 septembre mpona tosepela na mokolo ya délivrance oyo Kimbangu Mvuluzi alongolaki bomo pe asignaki époque coloniale, asalaki continuité ya kotelemela babelge mpe baeuropéenne na bato ya ndenge na ndenge oyo bayaki kodétruire mboka na biso. Yango lelo biso tozolobela bino mambi matali 132e édition ya kokanisa Mvuluzi Kimbangu azali na biso na bomo ya seko, totombeli bakoko banso nteke malamu na nkombo ya Nzakomba. Ndenge tolobaki ke bafeti nyonso biso tosalaka chaque fete eza na losambo na yango. Na tokosa fete te ke mokolo ya Kimbangu ozosala nini. So yebi ke lelo eza mokolo oyo Kimbangu ayaki pour la deuxième fois, esengeli kocélébrer to kotombola lisusu lokumu wana kosala marketing na pub ya kolakisa munene ya koko Kimbangu Diantungunu Akialwenga. Bamisu babengi ye prophète, mais biso lobiki aza prophète te kasi azali Mvuluzi. Pamba te bamindele bakonfirmaka yango ke Kimbangu azali mobikisi ya loposo moyindo, pamba te ebele ya makambo oyo ye ademontraki à travers bokasi ya Nzakomba bamindele bango bandimaki yango malgré batripote histoire. Mais biso sikoyo tokondima lisusu masonge te, tokotikela bango mpe su tante ke bazipa Kimbangu seke biso sikoyo tozwi relève ya kolobela Kimbangu wana na bosolo na ye na mobimba ya ligne de conduite ya bamakambo nyonso oyo atambolaki nango à travers Nzakomba, à travers Nzamba bakoko na biso. Yambo to bandamanaka na biso ya mokolo lelo tokobeta na bakantique de cantique ya bakoko, tobengi yango tokumisa Nzamba bakoko, tokumisa Mvuluzi Kimbangu. Mawa mingi mawa mingi ndeko na mabota, bato babungi Nzambe bamipesi na banzamba bapaya ndeko babosani oyo ya bakoko na biso. Kimpa Vita ayokeli biso mawa ndeko atindi biso ba message na liloba ya Nzamba bakoko na biso ya solo po ete bato bayeba Nzambe solo mawa mingi ndeko baindo bato babungi Nzambe bamipesi na banzamba bapaya ndeko babosani oyo ya bakoko na biso. Mvuluzi Kimbangu ayokeli biso mawa ndeko atindi biso ba message na liloba ya Nzamba bakoko na biso ya solo po ete bato bayeba Nzambe. Donc tolobi lelo eza mokolo ya Mvuluzi Kimbangu. Tokabolaki deja losambo ya journal lelo tobengi yango prière de 4 na bamail ya bamembre nyonso. Soki bokontrole bamail na bino tolobelaki yango deja, motamuta komona contenu ya mokolo ya lelo ekuna totindi lokwa 4 prière ekangama. Totindi prière ya le 12 septembre eza mokolo ya lelo oyo Mvuluzi Kimbangu
alakisaki bokasi ya nzakumba mpe ayingelaki na mbala mibale. Ayingelaki na mbala mibale na kati ya mokili. Dans le roi Mvuluzi Kimbangu ayingelaki na mbala mibale na kati ya mokili, toloba ngo chaque ke babotaki ete. Kasi papa moko ya muyombe kombo na ye papa Kuyela Nzazi na mwasi na ye kombo na ye mama Louise Makesa aza munyanga, bango nde bakutanaki na credo wana ya nzambi mpungutelo nzamba nzavelela, bakutana ye na mwana na kati ya zamba. E bango bazwa ye mwana na bamemaki ye na mission protestante oyo ezwami na ngombe lutete. Kasi na kati ya mission to explikaka deja ke mwana wana akolaka kuna, bango babandaki komemela ye to pe kolakisa ye makambo ya ba pasteur to ya evangelisation. Mais ntango akolaki na 1914 atelemelaki bango pe akabwanaki na bango parce que babenganaki ye na mission. Akendaki kovanda na Mbanza Sanda pe Kimpakasa. E kuna akomaki kobikisa bato na banzeta bokoko, akomi lokola médecin traditionnel. Wana nano akomi Kimbangu ya 1921. Ça veut dire étape ezebele par rapport à Kimbangu oyo abandaki na Bakongo kino aye Kinshasa, kino azongi Bakongo nde aye kokoma siko Kimbangu wana otolobelaka butu pe mo. Donc a changé ba forme to pe ba variété d'évolution, 3 parcours oyo asali Bakongo Kinshasa, Kinshasa Bakongo. Ya moto bana manaka na biso to kobeta na losambo ya mokolo ya lelo pamba te biso lobaye que nous sommes fiers ya kolobela bakoko na biso pe ya ko absorber banguya nyonso bazalaki na yango mpona efongola biso. Tosala nango misala ndenge na ndenge, tosala nango misala ya kodétruire toutes sortes ya ba négativité oyo ezali kofreine évolution ya bato na kati ya mokili. Misala obiso toye nango encadrement ya la jeunesse bantu to pe africaine ya bayindo nyonso, enseignement purement africaine to pe congolais to pe ya bayindo nyonso, enseignement bantu, les lois fondamentaux de l'homme noir, l'historique au grand complet de l'homme noir, chimie de l'homme noir, création, invention de l'homme noir, pe makambu ndenge na ndenge. Likambo ya Kimbangu botika kokosa, ye azali motindami ya nzamba bakoko. Likambo ya Kimbangu botika kokosa, ye azali motindami. Likambo ya bakoko botika kobomba, bango bazali batindami ya olenkumu. Likambo ya bakoko botika kokowa, bango bazali batindami. Kimbangu motindami ya nzambi ya mpungu, Kimbangu motindami ya mvidi mukulu, Kimbangu motindami ya onyachongo. Mvuluzi Kimbangu yo oza motindami, oza mobikisi mvuluzi ya loposo moyindo. Bilenge messager baza batindami ya mvuluzi Kimbangu, mvuluzi ya loposo moyindo. Likambo ya Kimpavita botika kokosa, ye anjali motindami ya mvidi mukulu. Likambo ya bakoko botika kokosa, bango bajali batindami. Likambo ya bayindo botika kokosa, bango bazali batindami ya olenkumu. Likambo ya bakoko botika kokosa, bango bajali batindami. Bakoko batindami ya nzambi ya mpungu, bakoko batindami ya Mungu Baba, bakoko batindami ya mvidi mukulu. Mvuluzi Kimbangu yo oza motindami, oza mobikisi mvuluzi ya loposo moyindo. Bilenge kongwa baza batindami ya mvuluzi Kimbangu, mvuluzi ya loposo moyindo. Ekozala sengo na baye bandimi nzamba bakoko nzambi ya mpungu.
kembo na kati ya Kongo elobaki bakoko elobaki mvuluzi na Kongo ya bilenge ekozala esengo na bayeba ndimi nzamba bakoko nyamolo kembo na kati ya Kongo elobaki bakoko elobaki mvuluzi na Kongo ya bilenge ekozala esengo na bayeba ndimi nzamba bakoko mungwa mapendo kembo na kati ya Kongo elobaki bakoko elobaki mvuluzi na Kongo ya bilenge mukwiza mvuluzi mupeve ya Kongo na bilenge kimbanguka kwiza o mukwiza mvuluzi mupeve ya Kongo na bato baindo kimbanguka kwiza o waye o bana ya bilaka o waye o bana ya bilaka o waye o bana ya bilaka o bana ya bilaka kimbangu mobikisi ya lokoto moindo na kombo ya nzambe ya mpungu ya velela kimbangu mobikisi ya lokoto moindo na kombo ya nzambe ole nkumunza komba waye o bana ya bilaka o waye o bana ya bilaka o waye o bana ya bilaka o bana ya bilaka peve ya Kongo ya Kongo mangengenge matadi matei ya lilamba ya nzambe peve ya Kongo eli bilenge ya mbanza ya Kongo mangengenge matadi mayo mboka elaka baindo baso botuna kimbangu te ajali ye moko te atinaki banana ye bamesa mamesaje matei ya lilomba ya nzambe ya makoko peve ya Kongo eyeli bilenge ya mbanza ya Kongo mangengenge matadi mayo mboka elaka matadi mayo mboka elaka pangi avelela songa lulendo betu mandukaka kumatadi mayo kwenda tukwenda pangi avelela songa lulendo betu mandukaka kumatadi mayo kwenda tukwenda ndeko nanga kotikala te sala lolendo biso mokanokaka na matadi mayo tokende tokoma sokyo petwama lakisa lolenga mobikisi sokyo ponama lakisa lolenga mobikisi kimbangu wiza mupeva Kongo wiza watu sadisa mupase tuni na wiza kimbangu wiza mupeva Kongo wiza watu sadisa mupase tuni na kimbangu wiza mupeva Kongo wiza watu sadisa mupase tuni na wiza kimbangu wiza mupeva Kongo wiza watu sadisa mupase tuni na kimbangu wiza ngeyeye mvuluzi wiza watu sadisa muboloko tuni na wiza kimbangu wiza ngeyeye mvuluzi wiza watu sadisa muboloko tuni na kimbangu wiza ngeyeye mvuluzi wiza watu sadisa mupeva Kongo wiza kimbangu wiza ngeyeye mvuluzi wiza watu sadisa mupeva Kongo buzindombe mayamona luzeimo mukusosa lusasule mvuluzi kimbangu emayalonga ngalwasimamo ekwa bandombe ngalufeti wilamu ngakimbangu oyo namona bino boye byango mpona koluka nzela ya lobiko ya baindo oyo naloba bino bosimbango epa baindo kaka boko yokango
mvuluzi kimbangu wakanga masambu benajo kilumugi mosiki beni sukula ntima mvuluzi kimbangu wakanga masambu benajo kilumugi mosiki beni sukula ntima yange sukula mabanga mame ye mabanga mame ainwe ngisi wa monao yange sukula mabanga mame ye mabanga mame ainwe ngisi wa monao watoto mbangi muzulu mbangi maoso matuvanga fumunza bizeimo bakaka babanzilanga mvuluzi kimbangu kakwiza ko kwiza kaka kwiza sambuno kolusu kembo 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 nzambya mpungu kembo siwasolwa kembo 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 mvidi mukulu kembo siwasolwa nzaya yoso kembe na babo bakwikila munzambya mpungu tulendo kongo kembo 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 ache maunga kembo siwasolwa ivulule numala shuma shangu shima yami kafunga kami mvuluzi kimbangu ningikukula yami kimbangu walingile aze itela yashi yuma yalingile kimbangu ningikukula yami ivulule numala shuma shangu shima yami kafunga kami mvuluzi kimbangu ningikukula yami kimbangu walingile ngovileko kama keke yuma yalingile kimbangu ningikukula yami mala mvulule tilamina chami mala mala mvulule wayo tilamina chami mala mala mvulule tilamina chami mala mala mvulule wayo tilamina chami mala ivulule numala kimbangu ningikukula yami mama nzinga walingile mama mafuta ningikukula yami mama nyamega walingile mama goti mango vileko kama keke mama koko nzinga walingile kongo ningikukula yami mala mvulule tilamina chami mala mala mvulule wayo tilamina chami mala mala mvulule tilamina chami mala mala mvulule wayo tilamina chami mala solo se solo nzambe ya bakoko na biso nzakomba ole nkumu onya shongo nyamolo ibanza nzambi mpungutulendo ya mbanza velela tobeleli yo na nzela ya bizibeli minei oyo ebombi sekele ya mupepe ya mbongwana etambola na etando ya mabele ya mokili mobimba na ntina ya kosikola mokili mobimba mpona nyonso ezonga ya sika na lolenge nzakomba alingelaki ezala vuluzi kimbangu solo tobeleli yo na kombo ya olenkumu nzakomba oya na mupepe ya peve ya kongo mpona kotumula lokuta nyonso ezali kopesa mokili nkokoso nzambe mpungutulendo ya mbanza velela atindaki yo mpona kobikisa biso kati na pasi ya minyololo oyo ekangi biso minoko tobeleli yo mvuluzi kimbangu na lokito ya bambuta za bantu obimisa bokasi nyonso oyo bakoko bwa biso elongo na nzakomba batondisaki na kati na yo mpona kokata singa ya bowumbu oyo eumeli ntango molai lokito na yo eningisaki mokili mobimba mpona kozongisela biso elikya ya mobimba ya bomoto bwa biso tobungisaki mpona tokokisa mokano ya pasi nyonso bomonaki mupepe na bino elata biso nzoto mobimba mpona tokanga milimo nyonso ya mbindo tolongola maji kindoki mpe nyonso oyo ezali kozongisa mokili nsima topesi yo mvuluzi kimbangu matondo mingi na mosala malamu osalaki ya kopesa biso nzela mpona tokutana na bakoko na biso nzambe ya bakoko na biso otindaki mvuluzi kimbangu mpona kolongola libota oyo kati na kotelengana mpona biyano ya mikumba na biso emonana mpona tosepela na nzambe elongo lokumu na nzambe mpungu elongo na bino bakoko bwa biso molakisama
na banzela na biso nyonso, na mabota na biso, na misala na biso pe na manso oyo bomoto na biso ekolukaka butu pe moi. Mpona totatola kombo na bino mbala o mbala ndenge bobongiselaki biso bomoi ya ntango molai pe ya kino suka te, mibu na mibu, mifiku na mifiku, sanza poso pe mikolo na mikolo. Mokolo ya lelo ezali mokolo ya bosolo, mokolo oyo olakisaki bokasi ya mvuluzi, bikisa biso kati na bokono pe na mikakatano ya lolenge nyonso. Lakisa ya solo ete oyaki mpona kosikola biso kati na pasi ya minyololo oyo ekangi biso nzela ntango molai. Tobeleli kombo na yo mvuluzi kimbangu, kombo na nguya nyonso, pamba te oponamaki pe otindamaki na bokasi nyonso ya nzakomba, balola manso ya mokili mobimba, ndenge olakaki na nsilulu na yo na musala munene oyo bakoko na biso bapesaki kati na yo. Olobaki yango pelele ete eleko na biso bilenge ya koto mbale ekoleka te, nyonso ekomona na mpwasa. Kombo na yo elongo na bakoko banso ekumisama kati na biso bato ya lelo pe baye o bakoyingela nsima na biso mpona kotombola lisusu lokumu wana ya pasi o bomonaki ndenge bolobaki pwasa ete pasi na bino ezali bisengo na biso bato ya lelo, bisengo na biso bato ya lelo nde ekozongisa nkembo enene oyo tobungisaki na ekolo mobimba. Kombo na bino etambola mopepe ya peve ya Kongo mpona kobongola makanisi nyonso oyo etengami, oyo ekoti na kati ya kotelengana, oyo ekomi kolanda bilandalanda, oyo ezangi koyeba nini oyo yango eyelaki na kati ya mokili. Ndenge bolobaki ete eleko oyo pe ngonga oyo biso tokobimisa bosembo ya liloba la Nzambe oyo ekitelaki bino uta boye na bino likolo nse, bokotambusa mopepe mpona kozongisa biso boyebi na ntina ete tolongola nyonso na soloka oyo ezali kotya mokili kaka, pe totya bosembo ya kombo na Nzambe oyo ekongengisa bolamu ya bomoto na biso mpona motu nyonso asepela na likabo ya bomoi bwa ye, ndenge elobamaki na nzakomba mpona mokili mobimba etikala se bongo. Bongola meso mwene oboyi bakoko na biso fimbu ya kekele, oswani na Kongo nzala na libumu. Totondi mpona nzakomba elongo na mvuluzi kimbangu, totondi mpona biso mwa bilenge ya moi mwa lelo elongo na bakoko na biso nyonso bakanisaki biso ete toyingela mpona tokoba yenda ya bisika bango basukelaki, na ntina ete tolakisa bolamu mpe bosembo eloba ya Nzambe oyo ekokangola mokili mobimba mpona bato nyonso basepela na makoki oyo epesamelaki biso na nzakomba uta boye na biso likolo nse. Totondo solo se solo lelo ezali mokolo esengo, tolobi ezali 132e édition ya depuis mvuluzi kimbangu ayaki kozonga lisusu na mokili pour la deuxième fois na corps physique, parce que tolobaka déjà ke mvuluzi kimbangu balakaka ye avant 3e siècle. Moto alakaka ye kombo na ye mama Koko Nzinga oyo bazali ba ressortissant ya ba premier l'homme sur la terre oyo tozo kobenga lokola 1er siècle, première année kuna na forêt équatoriale to pe Mambenga. Balakaka déjà ke mobikisa koya kombo na ye kimbangu, kasi bato bande ko collaborer na kimbangu wana spirituellement, soki babeleli kombo na ye ezosala makambo si mpe ezobikisa bato na mikakatano ya lolenge nyonso. Kasi na 1706 le 2 juillet to pe le 29 juin 1706 to pe le 26 juin, kimbangu wana amonanaki mpwasa na nzela ya mama Kimpavita, lokumu na bakoko pe matondo na mama Kimpavita. Makimpavita lele makimpa mama, Makimpavita lele makimpa mama, na mbanza Kongo mindele batumbaki yo mama, lelo na butu tokutani nga na yo kimpa, lelo na sanza tomonani ongali kimpa. Makimpavita lele makimpa mama, Makimpavita lele makimpa mama, na mbanza Kongo mindele batumbaki yo mama, lelo na sanza tomonani nga na yo kimpa, lelo na londende tokutani ongali kimpa. Donc elingi kolobaka lokola mama Kimpavita alokotaki mwana na kati ya zamba ya royaume Congo, pe mwana wana balobaki ayaki na linongi ya londende. Elingi kolobaka ayaki na makambo ebele oyo lelo epesi biso
444 direction des études pour na koyeba lolenge kani tokobserve makambo oyo etali prise en charge ya bomoi na biso mpe ekolo na biso Congo to mpe tout étendue de l'Afrique mpe 444 département ya misala oyo ekolongola biso na nzala so torespecte makambo oyo ye apesi na kati ya cahier de charge nde tobikisami tobandi obimisa salaire ya mutu mwindu nyonso mais so totie tembe tokovana na tembe wana ti place tokolembela parce que tembe ya bato nyonso ekosuka nango na nzela mpasi ekokota makasi moto na moto akobanda kokota na recherche ya komilukela nanu vi na ye ezala kimia mais tolobi ke mpasi ekobakisama makasi mpona koboma masonge nyonso oyo ezali propage en vitesse de façon mokili eyamba sango elamu ya sika oyo babombaki yango au temps de siècle e lelo oyo voilà biso tokutani na vertu wana na nzela ya ye moko Mvulusi Kimbangu na nzela ya Koko Mangongele Agomoro dans yango tozolobelaka biso toclassé déjà calendrier de fête ya bakoko na biso donc lelo toza na 132e édition ya Mvulusi Kimbangu jour ayaki deuxième fois et lobi tokozala na 98e édition ya Mvulusi Kimbangu par rapport ya le 13 septembre azalaki na récitation devant le conseil de guerre pe bamemaki na condamnation ya le 3 octobre 1921 devant le juge Rossi. Donc lobi mpe tokosala losambo ya le 13 septembre après tokokende sikoyo na programme ya le 3 octobre mokolo oyo boloko epanzanaki bokasi ya nzakombe elakisama na kati na biso bato mwindu e tokomema masolo ti na le 12 octobre mokolo oyo bakimbangiste bakendaki kozwa ekeko na katanga kuna ya Lubumbashi mpona koya kokosa peuple congolais ete Kimbangu aza na kati ya cercueil oyo lelo babombi na kati ya nkamba yango biso tobotami na numero ya dossier wana 903 oyo eza na nkamba mpona koreklame ke le cercueil ntango eyaki na le 2 avril 1960 bafongolaki yango te mais siko biso tobotami mpona tofongola yango tolakisa lokuta monene oyo ezali kobloke fonctionnement ya mémoire ya motu mwindu atikali iolela atikali kidiba moya évolue eza te parce que histoire na ye bazongisi yango nsima bakotisi ye na orientation ya baprogramme européenne oyo ekotia ye na limitation aservaka to mpe asalela kaka baninga mosusu donc na rythme oyo tozokende lelo oyo ya bamode de vie nyonso oyo toyambaka eyaki depuis l'époque coloniale ezali kolakisa toujours que nous sommes encore des esclaves il faut sikoyo todécoloniser l'Afrique tout entière tokodécoloniser Afrique spirituellement et physiquement dans partie na ya esprit il faut todécoloniser baesprit ya bato mwindu nyonso elongwa na buzoba e comprendre sikoyo makambo nini oyo biso toyaki kosala na mokili donc en bref lelo tokodévelopper mwa moke na 132e édition ya kotombola lokumu ya Mvulusi Kimbangu pamba te biso tobotami kaka mpona tolakisa lokumu na ye na misala oyo asalaki soki bakimbangiste bakotaki na corruption ekangi bango monoko bazokoka lisusu kolobela Kimbangu te na baverité ya masolo na ye to ya misala oyo alakisaki bakomi nde koproklame Yezu biso olobi ke Yezu aza nguya te parce que Yezu oyo bamindele bayaki na ye le 3/5/1491 ezalaki ekeko donc biso tokobanga ekeko wana te mais tobukaki deja ekeko wana depuis ngaba parce que bomona na bavideo totambwisaka bible tokangi yango singa banda masina totie ekeko ya Yezu na bible tosangisi yango tobende yango ti na ngaba kuna epai ya papa Cosma Koko na bokutani ya biso bamessager na baeglise nyonso elobelaka bokoko totumbaka bible donc ntango totumbaka bible eza lokola tomarkaki la chute ya Babylone la grande oyo bobengaka Rome so botali na apocalypse kuna balobi ekochite lokola tige ya cigarette donc ekosila lokola tige ya cigarette esilaka donc ekotumbama lokola mego ya cigarette yango siko tozokende mpona kodétruire Rome parce que ye nde mutu akangi makambo ebele mais lokola biso siko tobandi kotinda losambo ya milimo na biso ya nguya ekoperce ti kuna na kati ekoliberalize baesprit oyo ezali bloke kuna oyo bango bazokoabsorbe baénergie nango mpona bakonzaka biso toujours et trouble ekokota na mokili toutes les esprits qui étaient cachés et qui est encore na kati ya babouteille na kati ya balie moko caché oyo bino bato boza na bapoto bomonaka te bamilanga ya nyonso elingi banda kopanzana milimo wana elingi banda kozonga na balie de provenance na yango to mpe na babisika eutelaka mpona tokota na programme ya mokili ya sika oyo balobaki ke
nyonso ekozala exact, tokoboya magie, tokoboya makambo ya kipede, tokoboya makambo ya ba pedo ya ba oyo tobenga ba lesbienne, tokoboya makambo ya ba église et tokokota na travail de la terre mpona to créer vie abondante pe tosala makambo etali vie giboyeuse. Donc vie giboyeuse tolobaki déjà ke ezali lolenge ya kovanda na banyama. Donc lolenge ya kovanda na banyama il faut toyeba na secret ya compostage. Donc voilà, moi mon biso tongaki toloba donc makambo oyo biso tolobela ya Mvuluzi Kimbangu lelo eza 132e édition depuis le 12 septembre 1887 jusqu'à le 12 septembre 2019. Donc biso nde tozodéclare yango na monde entier ete Kimbangu oyo bozoyoka babotaka ete abotaka pe te abalaka te parce que Kimbangu balokotaki epai mama Kimpavita kuna na royaume Congo na 1706 et baye kotumba ye moto mpe le 2 juillet 1706 epai basangwa catholique na bamissionnaire protestant lokola monsieur Laurent de Luc na monsieur Bernardo Bernard Daluka e bango nde mutu batindaki bato bakanga mama Kimpavita mpona kotumba ye moto, kasi to batumbaki mama Kimpavita moto atombolaki mwana na 2 fois na likolo alobi kongo batela bana mwana akozonga na mokili kombo na ye kozala Kimbangu Diantungunu Kialwenga akozala mobikisi ya mokili mobimba balobelaka Yezu te. Donc mama Kimpavita alakaka Yezu te mpo lelo bakimbangiste bafabrike histoire ya monyato badenigre Kimbangu bakosela makambo keo Kimbangu azali motindami ya Yezu. Biso lobi c'est faux parce que Yezu pana biso baafricain azalaka te. Donc kombo ya Yezu baafricain kaka nde mutu bacreye yango précisement bacongolais nde bazwi bayoki histoire mo euti na Europe eye bazobenga Jésus Christ ale bango lokola baza baesclave ya koadore statuette wana baobenga Jésus Christ bango babaloli liso na minoko na bango bakomisa yango Yezu. Donc makambo wana biso toboyi yango parce que na bafilme oyo bamindele basali ya mise en scène ya lokuta ya tricage bokomona kuna Angelou Gabriel ntongo akutani na Marie alobaki ke okobota mwana kombo na ye Emmanuel. On n'avait pas parlé de Jésus-Christ ni de Yesu. Alebino mo ba chrétien loko bokoti na ba confusion, faut banda ko tourna. Bosala ba examen de conscience ya ko banda ko yeba d'où vient le nom au bino bozo propager biso mo moi lelo oh Jésus, oh Jésus. Et pourtant l'ange n'avait pas dit de Jésus, il avait parlé de Emmanuel. Donc monique ya boza na confusion, faut fimbwe beta poto la tabino ke na ba Angelou ko ba de ba Gabriel ngo ba ocha makolo na mabele ato kanga ba parce que Kimbangu azali kolo ba ange. Bakoko na biso baleki ba ange na nguya to biso ko banga ba ange te so bino bolobeli makambo ba ange Gabriel Michael biso etali biso te, ça nous concerne pas. Donc bana na biso ya ba génération o bano tozo bota to tikila bango makambo wana te tozo ko boycotter ba histoire fondée oyo ezo ko perturber morale africaine po batikala kidi baba satanda ke un jour ba ko se déplacer ba okende likolo nzoka nzambe akabeli biso mabelo etondi bomengo esengeli ngano nde tofungola misu toyeba nini oyo tosengeli kosalela mabele wana kotia sécurité ya kokengela nzete ebima esu na désordre te, kotia sécurité ya exploitation mabanga ebima esu na désordre te parce que tolobai déjà que mokili oyo mobimba tozomona ezali na grandeur ya 510 millions de kilomètres carrés. Le eza na grandeur ya 510 millions de kilomètres carrés. Toexpliquai déjà que moi na kati na likolo ezali na distance ya 150 millions 250 millions de kilomètres carrés. C'est que moi aleki mokili na munene mais moi oyo azoko parcourir na toute étendue de la terre topé azoko pesa flash ya rayonnante soleil na e plus ou moins 150 millions de transactions. Et tu expliquais déjà que 360 millions il y a autre étendue à mokili ezangi ba énergie ya moi une forte capacité soleil donc va bénéficier na légèreté yango ba créer ba vie moko bon tel que la Belgique azotuba ba pilipili batonga bazokolisa biloko na ba engrais chimiques tel que l'Europe eza ba terre moko boye oyo ezali malamu te parce que ba rial kati lelo pa na biso kozwa ba fulu kokende kobakisa yango likolo ya bamabele na bango mpo babanda kolona sikoyo babiloko ezouta na mouvement tropique. Et toexpliquai déjà ke nzambe asalaki mokili apesaki yango 5 structure oyo tolobaki noyau wana ekabwami na 2 parties interne na externe. Tolobelaki troposphère, tolobelaki croûte superficielle, tolobelaki manteau mpe tolobelaki l'oxygène. Toexpliquai déjà ke mokili ndenge eza boye baplace oyo nzambe atiaki bamabanga nyonso ezaka ya koexploite te eza baplace mosusu eza comme basupport ya mabele parce que quand on parle de manteau
tomona ke manteau ezaka ba mabanga oyo eza caché souterrain musu pe zo protéger mabele donc ba diamant ba mabanga ebele eza ba oyo tobenga lokola ba noyau interne et tolobaki noyau externe ya ba liquide toye kolobela manteau eza pe toujours ba mabanga mais oyo ezali kouta souterrainement ebimisi mituna yango ti likolo ya mabele azo protéger mabele contre ba puissance ya ba mai contre ba érosion contre ba déséquilibre pe tolobelaki troposphère tolobaki ezali couche ya épaisseur ya mabele oyo ezokocouvrir esika baminere ezali eza plus ou moins na 12 km ya épaisseur soki tocumoli mpona todécouvrir esika minere ezali toyaki koloba croûte superficiale ezali mesurette oyo ezokofaire détecter nga na tokundola babozindo ya bamai profondeur des eaux des océans de mer ainsi de suite et toyaki kolobela makambo etali l'oxygène tobi eza mopepe me mopepe wana azotambola yango moko te mais azali combine na azote tolobaki ezali bafeuille tout eza en couleur verte soki ekwei epolaka échange couleur ekomi chocolat après ekose dégager odeur nango wana ezotambola na mopepe ezokonourrir bomoi na nga nao soki mwana kongo ayebi na makambo wana te yayebi kaka ke akoke elola ango tobi oyo balimbaki elola base prépare bakanga bisaka bakoke elola bakotikela biso mokili oyo bapaster bokende na lola botikela biso kongo ya nzambe bapaster bokende na lola botikela biso mokili ya nzambe biso tokumisa bakoko bango nde bwanya mayele biso tokumisa nzambe ye nde nzambe bakoko putinoyo kende na lola otikela biso kongo ya nzambe mariloro kende na mbola otikela biso mokili ya nzambe biso tokumisa bakoko yango nde bwanya mayele biso tokumisa bakoko bango nde bwanya mayele basango bokende na lola botikela biso kongo ya nzambe bapaster bokende na lola botikela biso kongo ya nzambe biso tokumisa nzambe ye nde mvidi mukulu biso tokumisa bakoko bango nde bwanya mayele kutino yo kende na lola otikela biso kongo ya nzambe lore mbongo yo kende na lola otikela biso mabela bakoko biso tokumisa nzambe ye nde nzamba bakoko biso tokumisa nzambe ye nde pungu tulendo to tolobi ke soki bakretien baboyi kokanga bisako kokelola tokobeta bango fimbu mpe tokotindika bango na lola mbangu parce que bandimi masolo ya lola me bayebi kilométrage te so bolingi bokanga bakretien fo tuna bango baplace bango bozo kose prétendre bokende botuna na bapaster na bino eza na kilométrage boni yango biso todemantira tobi ke kimbango babota ete aza ne mpe mokongo ya bakongo te batu moko nde baza na bakongo babisi ngombe baza bangombe donc bazali bangala ya équateur bayaka kosala misala na bakongo à partir ya ba 1884 parce que à partir ya 1884 bamindele bakangaki 16000 tetela bayaki kotia bango wana na kati ya bakongo lelo bamisu bakoma bayombe bamisu bakoma banyanga et bakota base dispersa basangana na batribu ebele donc faut to régler désordre oyo tozobenga ya batribu mosusu oyo esinfiltre na kati ya bakongo mpo tozongisa tribu na tribu na esika na yango voir même famille wana ya badiange na tobi ke toreconnaître bango bakongo te mais tozoreconnaître bango baza bangala ya équateur bangombe soki ntango bayaki na bakongo bazalaki bagéant bayaki kosala bandaku baeglise bando otongela bamindele bandaku baeglise ya banzete ya bandele parce que spécialisation makasi mpe ezalaki kuna na ngambu équateur mpona makambo etali kosala babwatu mpe kosala babarge kosala mpe bandaku ya bandele basavin ebele bautaka mpe équateur soko bato wana baye na kati ya papa kapata kupenda badetourne histoire ya mvulusi mbangu yango biso olobi ke tokoki kotikela bino accès te mpona likambo ya mobikisi tokokei nango ntina suka biso na bino mpe toye na remise et reprise toloba yango chaque fois parce que tokobanga bino te tobike na ntango ya fete ya mvuluzi soki boyebi bobima boloba bozowela kaka kimbangu me journée na ye lelo te bosalele mpe manifestation bolakisa losambo nini atikela ye bino na mokolo ya lelo parce que so bosambeli losambo ya yezu bokwei me tala biso losambo ya le 12 septembre mokolo mobikisi ayaki na mokili babotaki ete kasi balokotaki epai ya papa moko ya muyombe kombo na ye kuyela nzazi na mwasi na ye mama Louise Makiese aza munyanga bango mibale bazalaki baboyi na famille protestante ya Ngombe Lutete
et papa wana azalaki na domaine ya kotretaka bato traditionnellement na banzeta bokoko me azalaki boy epai ya baprotestant mwasi ne mpe azalaki boy me ntango bango bakelokota mwana na zamba na kati ya zamba ya manyanga bazongi na mwana na mission ya protestant bapesi bamindele mwana wana bamindele nde ya protestant bazwaki mwana wana bake baptize na rivière Ntumba babengi na nkombo ya Simon Kimbangu. Mais il est en akolaki na 1914 aboyaki makambo wana ya Kimbangu ya Simon elingo bake bato tout bazobenga ye Simon bazali dans la perdition pe bazoko zipa valeur pe bazoko zipa lokumu ya misala kitoko oya lakisaki. Yango biso tozoko démentir lokuta ya ba kimbangiste po na kolakisa ke église wana tobenga yango église marque déposée chrétienne parce que ils en a plusieurs formalités. Et tongame na 1952 na 1952 c'est que bamindeli bakoti na corruption ya ko flatter papa diange ndapo ba former sko ba kotie matière ya église catholique po ba sangisa yango na makambo ya Kimbangu ba tia peuple noir na otobenga lokwa perdition. Mais na le 6 8 mois 1968 tant sko ba signé ce pacte magique ba memi na Angleterre na Canterbury ba melisi 25 litres ya main bibembe. Bapesi ndambu yango yaki abwaka na nkamba bomonaki bandimi bakomi kokufa na accident ezalaki papa diange na mutu azwaki mai wana utaki Canterbury na Angleterre aye kobwaka place wana nde omoni a sacrifier bandimi ebele ona tolobeli ata nombre te parce que tolobi ke tozoze ya bakimbangiste maboka ofungwama soki bayokeli biso badepose tosali remise et reprise soki batie tembe toke na bango jusqu'au delà parce que totanga na nombre ya bibembe o papa diange ndabomi na magie na ye. Donc on est prêt parce que toza na un cahier de charge oyo e kolakisa mabombami ya bana ya loposo moindo yebandela mokili jusqu'à nos jours par rapport ya calendrier bantou et par rapport au pays ya calendrier o bango bayele biso gréco-romain. Donc talatina o biso tozolobake Kimbangu azali mobikisi na biso par rapport ya misala oyo alakisaki à travers kombo na Nzambe. Aboyaki ekolo moko te, aboyaki mundele te, kasi ayaki na mibeko kolakisa ke soki mundele ozosambela El Shaddai elingo baketika mutu mwindu pe libre asambela Nzambe mpungu. Ayaki kolakisa soki arabe ozosambela ala elingo baketika pe mutu mwindu asambela mvidi mukulu wa bankambo. Ayaki kolakisa soki mundele to pe chinois oyosambela Nzambe na munoko na yo na façon na yo na ndenge bakoko no balakisaki elingo baketikela pe mutu mwindu liberté na ye asala pe makambo na ndenge na ye mais siko biso notre liberté eza étouffée. Ali bato bazowela kakote Nzambe azosala Nzambe azosala te puisque liberté na bino bato mwindu eza étouffée nanu to se libéré te nanu tokomi libre te makambo tout eza kaka. Makambo tout eza na kaka puisque Union européenne basangana déjà pona kosalela biso poterie de façon bakoinsa biso na makambo nyonso baétouffe bisengo ya vie na nga na yo. Ale ekomisi biso faible tokomi ko se trahir biso na biso. Yango siko toye na fimbo akekele po tolakisa siko ke utakala mutu mwindu ozalaki mutu esengo nini ezozanga o mpona ozongela bisengo na oseke mpona tozongela bisengo na biso esengeli tobwakisa makambo ya bikeko toyaki na katoliko parce que tobaye katoliko a exploité makambo ebele biso tokosambisa na catholique puisque akopesa bilan ya mabonza oyo azwi eke tonga Rome lelo ekomi riche mais ezobikisa bana Congo te ata na vie sociale mais bomengo bana Congo envoamisi bango na makambo etali mabonza yango siko toye kokanga baeglise nyonso mpona tolibéraliser esprit mental ya peuple africain tout entier par rapport ya moral parce que moral na biso ezali comblé eza na comblement parce que eza surchargé moral ya bachinois eya evandela biso moral ya baarabe eye evandeli biso moral ya baeuropéenne eye evandeli biso moral ya baindien eye evandeli biso donc siko epertibie programme mobimba ya bomoto na ngai na yo tozoyeba lisusu nini tokosala te donc mpona mokolo ya lelo biso tolobi ezali mokolo ya elikya. Pourquoi tobenga mokolo ya elikya mokolo ya espoir parce que Kimbangu wana batumbaki ye na mama Kimpavita le 2 juillet ayaki na détermination kobikisa biso kasi ndele
akotia biso doute mpona to perdre espoir wana abomi kimbangu na mama kimpavita alobi non nalingi so makambo na bango te moto mwindi fo alandaka asobei ka na makambo oyo nga na olakisa ye ntango baziki tokoma ozela bilaka ntango aye kobima esu pour la deuxième fois na bakongo tolobi tobengi yango mpe espoir parce que batindela ye biso mosungi mobikisi aye mais asali pa me musala na ye bafiti to mpe badongolo ya meso baye babomi ye na mama kimpavita ali moto mwini amoniki aya mpo na biso esili seke nzambe abwakisi biso nzoka nzambe mpungutu le nzambe azavelela tongaka deja bondeko moko boye alliance na bakoko na biso uta etando ya lukendele ntango batiakaki mbango na tonon alobaka au grand jamais akotikaka biso lisusu na nzoto mpe na molimo eza deja alliance wana eza kole abandaka mpe alliance ya kala na bakoko na biso ya yambo bautaka na moi donc alliance wana ya biso na nzambe eza attaché na singa mitolo na biso tobengi cordon ombilical eloko ya kimbangu wana eyaki esengeli ngai nango tosepela totombola lokumu na nzakomba mpe tozongisa matondo na bakoko par rapport ya bilaka na bango babongisaki na nzakomba revenu nango emonani le 12 septembre ya 1887 esoki ngai nango totomboli sikoyo revenu wana mpona éclairer environnement na biso to mpe éclairer oyo tozobenga lokola mobimba ya mabele ya bayindo banso mpe bana biso bayeba sikoyo makambo oke bosolo eza boye bosolo eza nango yezu te donc bato baozela yezu baza kosetraine pour rien parce que pasi ekoya makasi bakozala esu na temps ya kokumisela yezu te motu na motu sikoyo akoluka yeba verité ya place oyo akobikela makambo oyo ezoya na verité ya nzambe mpona kosambisa masonge nyonso oyo envelopaki mokili de façon lumière ya sika ebotama oyo tobengi toute vérité ebona dire likolo na mesa mpona kodélivrer monde entier mokolo ya lelo toyebi ezali mokolo ya baouverture ya bamakambo kodebloke bomoi na biso na bamakambo ndenge na ndenge toso makambo na yo esimbaka te na bajour ya lelo boye okoki mpe kodebloke makambo nao par rapport ya pratique ya losambo oyo okosala puisque toyebi ke losambo oyo ya le 12 septembre okosala yango chaque jour eza losambo ya mobikisi so naza na mikakatano makambo ezotungisa nga nalingi na trouver basolution nakobimisa mpe losambo ata eza nango le 12 septembre te nakosala yango chaque jour mais toyebi eza losambo oyo tozokotia preuve ya mobikisi en action ke lokwa nga na ondimelo oza mobikisi bikisanga na pasi oyo naza nango bikisanga kati na mikakatano c'est comme ça soki tobalisi croyance na biso to kondima na biso na réalité ya bakoko na biso nyonso tobanda koloba ebanda kokokisama na so tobike nzambe bakoko na biso nzakomba ole nkumu mpe boye na boye tobeleli yo na nzela ya bizibeli minei oyo ebombi sekele ya mopepe ya mbongwana donc tozotinda mopepe eke kobebisa balien maléfique oyo ezokozongisa biso nsima e soki toza na problème na mabota na biso na nzela mpe ya losambo oyo tokoki kodebloke baproblème wana isifi kaka obalisa kondima na yo na makambo oyo ozosala tolobeli makambo ya histoire ya mama kimpavita ndenge alokotaki mwana na nkombo ya kembodi ya nzenza mpe alakaki koya mwana na mbala mibale na nkombo ya kimbangu dia ntungwi na kialwenga le 2 juillet 1706 oyo kimpavita alobaki ekokisami esengeli mpe totombola lokumu ya mama kimpavita elingi obaki atambolaki na bosembo ya nzakomba parce que mwana wana oyo ye alokotaki na zamba babomaki ye na mwana wana kasi ye abatelaki toujours mwana arasiraki biso donc apesaki biso déjà assurance à vie ke soki oza na eloko ya kitoko ata bayeba bomo ndima kutu baboma o kasi verité wana mokolo koyeba na nsima ekozala sikoyo esengo na yo motu oyo babomaki yo na ndenge ya mabe to mpe na kana ya bato ya mokili journal lelo tolobi repas toliaka diversité ya banature mpona kolata bokasi ya bakoko nyonso ya mokili mobimba pamba te mvulusi kimbangu alataki bokasi ya bikolo nyonso donc kimbangu biso tozoloba ayaki na sacrement divine ya bakoko ya batribu nyonso yango wana tobi bafeti na ye mosusu toliaka badiversité ya banature mpona to rassemble bapouvoir ya batribu tout donc biso tovivre na pouvoir ya batribu nyonso ya bakoko ya bikolo tout parce que na canal na ye nde biso tobotami
na bilaka na enda lobeke biso tokoya mpona tokokisa bilaka. Mukolo ya lelo ezali mukolo ya récupération du parcours bantu kolongola ba retard nyonso ya colonisation pe ya esclavagisme pe totombola bisika bakoko na biso basukelaki. Donc mukolo ya lelo ezali so mukolo ya korekretaka te ko tokosala nini. So oza deja na pasi il faut koluka siko kobunda koyeba mayele nini oyo ekoexpose mpona elongola wana pasi wana ezongisa siko na réalité ya mode de vie oyo ozolinga to mpe oyo ozokavisionne ke ekotya na kimia ndenge kimbango alobaki na sini na ye ezali la paix dans le monde dans la paix. Donc mokolo ya lelo eza mokolo oyo ngai na yo tobanda kolamusaka bokasi na biso elalaka pongi mpona korécupere baparcours nyonso oyo bafrenaki biso tosalaki eloko moko te tolalaki ka pongi tozalaki toujours dispersé bazokita biso na baétats-unis na bamboka ndenge na ndenge. Donc tolobi ezali mokolo ya récupération du parcours torécupere baparcours nyonso oyo batiaki biso na distraction batiaki biso na retard batiaki biso na freinage babenga baparcours bantu kolongola baretard nyonso ya colonisation mpe esclavagisme mpe kotombola bisika bakoko na biso basukelaki. mokolo ya lelo ezali mokolo ya mobimba ya bomoto na biso tobungisaki na ntina ete ezonga na bisika na yango. mokolo ya lelo ezali mokolo oyo nzakomba arasiraki biso lisusu à travers misala mpe bomoto ya bakoko na biso mpe bomoto na biso na kati ya mokili mpona tobuka mbuma ya bolamu wana nyonso. donc mbuma ya baparcours tout ya souffrance ya bakoko na biso eza na maboko na ngai na yo siko esengeli ngai na yo toprépare ndenge nini tokotambwisa yango. tokotambwisa yango sur na désordre te tokotambwisa yango sur na trahison te mais tokotambwisa yango sikoyo na programme ya kongo asika oyo tobengi monde nouveau. ezali mokolo ya kotombola lokumu ya bomoto ya bakoko na biso bakanisaki biso bato ya lelo mpe bileko nyonso. ezali mokolo ya kopesa bakoko na biso matondo mingi mpona manso babongisaki na mbela bilaka na bango na nzakomba. ezali mokolo ya sengo ya koyamba likabo ya bakoko mpe ya nzakomba mpona tolata makoki nyonso oyo epesamelaki bayindo nyonso ya mokili mobimba. ezali mokolo ya kolamusa makambo na biso nyonso oyo elala pongi. voilà mwa moke oyo biso tolingai toloba yango wana topesi deja définition ya journal lelo ezali 132e édition ya kotombola lokumu ya mvulusi kimbangu na lolenge oyo ayingelaki na mbala mibale. donc bolanda masolo ya démagogie te parce que na minute oyo tozotambola sikoyo na baprogramme oyo eza déterminé mpe ezali précis. toza na basyllabis ya plusieurs leçons différents ekala mingi te tokolanse susu basyllabis mosusu tobai deja ke mutu na mutu abanda kolandelaka programme na ye parce que tolingi tochange vitesse ya fonctionnement tolingi tochange évolution ya programme par rapport ya baparcours oyo touti nango ya ebandeli ememi biso juste na banumero de correspondance. sikoyo tolingi tokɔta na makambo mosusu makambo kitoko oyo ezozelanga na yo mpona toyeba valeur ya bomoto oyo nzambe mpungutulendo ya mbanza velela akabelaki biso na kati ya mokili. papa naloma meyufulaka beto yoyo na nzamba banzenza sambu na iki ndombe menyokwa makaka. papa naloma meyufulaka beto yoyo kimbangukele nani awa na Kongo kimbangukele mvuluzi ya bandombe kimbangukele nani mvuluzi kimbangukele ya mokili mobimba lelele mvuluzi kimbangukele mvuluzi kimbangukele na nyoyo kimbangukele mvuluzi kimbangukele na nyoyo kimbangukele mvuluzi bilenge kimbangukele nani mvuluzi kimbangukele ya toto vimba lelele mvuluzi kimbangukele mvuluzi kimbangukele na nyoyo kimbangukele mvuluzi bamama kimbangukele nani bamama kimbangukele nani mvuluzi kimbangukele ya mokili mobimba lelele mvuluzi kimbangukele mvuluzi loposo moyindo boyaka toyeba nzambe bana kongo boyaka tokumisa nzambe nzamba bakoko na biso mvidi mukulu kimbangukele 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 mvuluzi
kimbangukele mvuluzi bilenge kimbangukele nani mvuluzi kimbangukele ya mokili mobimba lelele mvuluzi kimbangukele mvuluzi lokoso moyindo boyaka toyembela nzambe zamba bakoko na biso ole nkumu kimbangukele mvuluzi kimbangukele mvuluzi elenge kimbangukele nani mvuluzi kimbangukele ya tota vimba lelele mvuluzi kimbangukele mvuluzi. Donc ezali mokolo esengo yo mwana lokoso moyindo kanisa ata pasi o bakoko bamonaki ata na seconde mpona bapesa biso ba ouverture oyaka mbala moko te ke so lelo tolobi kaka te bakoko na biso bayebaki nzambe. Nous devons pratiquer plusieurs exercices oyo kopesa biso siko accès wana mpona to recevoir siko mobimba ya manso oyo bango balobai parceke na minute oyo bazokopurifie nga na yo mpona badote biso sikoyo mobimba ya manso oyo bango bazokobongisela nga na mpo totambusela nango mokili ya sika parceke bayebi na minute oyo ke makanisi na biso mpe ezali trike na système européenne oyo evandeli biso 512 ans. Donc bakopesa biso katianga te parce que so bapesi biso nanu tobongisi organigramme au grand complet te koyeba ndeni tokotambusa revenu ya makambo nyonso bakoko bakopesa biso comme bénédiction. Lokwa bapesi biso cahier de charge esengeli tolandela programme wana oyo ezali déterminé na kati ya cahier de charge mpona mutu na mutu ase retrouve na revenu ya bolamu ya bomoto na ye biso tozovanda makambo etali barevenu ya bolamu ya bomoto na biso parce que tobike basalaire ekozala na kati ya makambo oyo mpona ezwa soin ya vie na yo mpona yo moko oyeba sikoyo nini oyo osengeli osala na bomoto bapesaki yo bapesaki bomoto wana eumea na kati ya mokili parceke eza na makambo ebele oyo yango eyeli koaccomplir na kati ya mokili mais lokwa bomoto yango eza sikoyo mal encadré ekomi sikoyo kosala makambo le contraire par rapport ya réalité ya bamakoki nyonso oyo nzambe apesaki yango kimbango alobaki ke lokola nga na ye natie matambe na nga ana mabele bilembo nyonso etikali soki bilenge bacomprendre vérité likolo na mesa babandi kolanda batrace mpe kotia makolo na bango na bisika nyonso nga nalekaki elingi olobake na kodelivre bango na bamakoki nyonso tu mpe bakolata bokasi ya banguya nyonso oyo nga nazalaki nango yango tobai sikoyo ke tokotambola na balie nyonso ya mvulusi kimbangu po tofongola yango tobengi balie sacré ya mvulusi kimbangu tosala balosambo ya nguya oyo ekopermettre biso to mpe kopesa biso baaccès ya koabsorbe tous ces énergies qui règnent encore là-bas oyo kimbangu na boulevard du 30 juin ekozala lie sacré oyo esengeli gouvernement congolais esécurise yango mpe topiblie yango mboka mobimba mpona bana nyonso tu ya lokoso moyindo bakendaka kuna bazwaka losambo oyo ekopesa bango mapamboli ya solo à travers koko na bango kimbangu. Tolobaki neti mokolo ya lelo bafeti nyonso toye na yango mpona totya yango na mesa ya mboka na biso Congo mpe ya Afrika mobimba de façon ekota na calendrier ya programme oyo tozobenga lokolo ya calendrier de fête des ancêtres bantu parce que bamindele batie lokumu ya bakoko na bango batie bafeti ndenge na ndenge kuna me mutu mwindu na otie feti te mais ozowela obonga parce que yo ozozela sikoyo nani aotiela bafeti po kobonga eza ifo yo classe bafeti na yo ezala reconi opiblie yango feti na valeur nango feti na mosala nango feti na revenu ya makambo oyo tokobénéficie soki torespecte logique des affaires ya feti wana ndenge etambolaka ango biso sikoyo tokoti na logique des affaires ya respect et la dignité ya kotombola lokumu ya bakoko na biso avant toluka na lokumu na biso donc lokumu na biso ekoyebana soki todétermine lokumu ya bakoko mais soki toboyi kodétermine lokumu ya bakoko biso toluka lokumu tokozala enterré histoire na biso ekoyebana te parce que na génération mutu asali na eloko aza te mais biso sikoyo nzambe bakoko atindi biso ye toye na écriture donc biso bato ya génération lelo soki bosali écriture na tikongo fier boyebake bagénération ezo esime koya kotombola yango bino nde botika na soni mais liloba ya nzambe ekotikala seko na seko parce que eye déjà komarke époque oyo ekopesa siko continuité ya mutu mwindu ezala évoluer jusqu'au delà mpona mutu mwindu apresente bokasi ya mobimba ya bomoto na ye liloba ya nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya nzakomba mpona mokili mobimba. Kimbangu na mbanza ngungu kubakangila moko ye malu ngakaluze ijaka ko kuna mbanza ngungu
kubakangila moko ye malu ngakaluze ijakako kimbangu na mbanza ngungu kubakangila moko ye malu ngakaluze ijakako kuna mbanza ngungu kubakangila moko ye malu ngakaluze ijakako mululendo mulule ndolendo mululendo kimbangu kwisila mululendo mulule ndolendo mululendo kimbangu kakwisila kimbangu na mbanza kongo esika batumbakie na mwana na mukongo bisoto wangane sikango kimbavita na mbanza kongo esika batumbakie na mwana na mukongo bisoto wangane sikango nalolendo nalolendo kimpavita kozonga nalolendo kimpavita kozonga kimbangu na mbanza kongo esika bakangakie na boko na makolo bisoto wangane sikango kimbangu na mbanza ngungu esika bakangakie maboko na makolo bisoto wangane sikango nalolendo kimbangu akozonga nalolendo kimbangu akozonga nzambe nangu ya tonda bolingo motinda mobikisi kimbangu nzambe nangu ya nzamba bolingo motinda mobikisi kimbangu baswaka yoka bandeko toyoka biso bansolele toyeba yango ete kimbangu kaka mobikisi na biso baindo yango tolobi na gouvernement ya toute l'Afrique a commencé na gouvernement congolais pona bozwa accès ya ko gouverner mboka oyo tobengi Congo to pe etando ya baindo banso esengeli bocha makambu oyo likolo na mesa mutu mwindu azwa lolenge ya kibomoto naye po comprehension na ye ebalana na makambo ya bando kosala mais soki bino bolingi kaka kodefa makambo ya Europe ekokorrespondre te na réalité ya kibomoto na biso nzambe asalela biso ale bando créer toujours bacontradiction ya oyo bino bozokanisa donc moto ase développaka na source ya makambo na ye même si okende kodefa ya baninga mosusu mpono se compléter mais yo moko kozana na basource oyo ekolakisa yo likambo na likambo na réalité na yango donc voilà mwa moke totombeli mokili mobimba nteke elamu tolobi ete gouvernement congolais tozali kozela bino esengeli kozwa bajournée nyonso oyo mvulu totia yango na ekolo mobimba mpona ezala reconi de façon ezala reconi mpona peuple ya kimbangu to mpe bato mwindu nyonso baselebraka yango nde ekopesa biso baouverture ya makambo ebele tobandi na 1887 le 12 septembre e ekomema biso le 13 septembre mokolo alobi tobengi yango journée ya délivrance mokolo oyo mvulusi kimbangu alongolaki bomo tokofete 98e édition donc mokolo alobi tokozala na bino lisusu na bilili mpona tokabola ntina ya sango elamu oyo ekelaki bakoko na biso à travers kombo ya nzambi mpungu toyenda mbanza velela donc yo mwana bakoko esengeli oyeba ete mokolo ya lelo eza mokolo ya esengo mokolo ya mobikisi donc mokolo ya mobikisi manaka to mpe nteke to mpe fete ebandaka déjà parti ya journée tongo ti mokolo mobimba topesaka déjà définition ya prière tolobaki déjà ke ya prière oyo toza na droit kosalela yango ntango nyonso oyo tolingi me na mikolo mpe ya lelo ezokopermettre biso to réussir bamikakatano oyo peut-être etungisaka biso ntango na ntango à partir awa ezomema biso na baapplication alosambo ya bainvocation parce que eza bacontact direct na oyo tozobenga lokola milimu donc voilà mwa moke oyo tozalaki nango yango wana totombeli bakoko banso teke malamu na kombo ya nzakomba nzambe bakoko na biso aza na biso nyonso elongo na kombo na ye mpona mokili mobimba liloba ya nzambe bomo ya seko oyo ya bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya maweja nangila akonga mongali mpona mokili mobimba kilumbu kwiza mpe vakongo banani bamona yo
banda ombe bamona yo kilumbu kwiza mangongele banani bamona yo bando ombe bamona yo yaike mbwanzambe kembo banani bamona yo solo bando ombe bamona yo yaike mbwanzambe kembo banani bamona yo solo bando ombe bamona yo kilumbu kwizamba kimbangu banani bamona yo bandombe bamona yo kilumbu kwizamba na bilaka banani bamona yo bandombe bamona yo yaike mwanzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo yaike mwanzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo mvuluzi kimbangu wakanga masambu benadio kilumbu kimosi kibeni sukola ntima bamama bakanga masambu benadio kilumbu kimosi kibeni sukola ntima yange sukula mabanga mame sukula mabanga mame ailwe ngisi wa monao yange sukula mabanga mame sukula mabanga mame ailwe ngisi wa monao watoto mbangi muzulu mbangi maoso matubanga fumu nzambize imo bakaka babanzila nga mvuluzi kimbangu kakwizako kwiza kakakwiza sambuno fulusu solo se solo nzambe ya bakoko na biso nzako mbole nkumu onya chongo onya molo ibanza nzambi mpungu tulendo ya mbanza velela tobeleli yo na nzela ya bizibele minei oyo ebombi sekele ya mupepe ya mbongwana etambola na etando ya mabele ya mokili mobimba na ntina ekosikola mokili mobimba mpona manso ezonga ya sika na lolenge nzambi mpungu tulendo ya mbanza velela alingelaki ezala mvuluzi kimbangu solo tobeleli yo na kombo ya olenkumu nzakomba oya na mupepe ya pepe ya kongo mpona kotumula lokuta nyonso ezali kopesa mokili nkokoso nzambi mpungu tulendo ya mbanza velela atindaki yo mpona kobikisa biso kati na pasi ya minyololo oyo ekangi biso minoko tobeleli yo mvuluzi kimbangu na lokito ya bambuta za bantu obimisa bokasi manso oyo bakoko elongo na nzaka